Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Vraiment ya pasi makambo ya mawa mingi makasi, surtout pona luna mienzi ya baluna mwasi moko kitoko makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou et cher abonné, chers connaissances, tozongi lisusu kaka na makambo ya luna mienzi. Tozona je kaka na makambo ya luna mienzi bandeko. Pona minute oyo makambo komi mwa ya somo makasi, makambo komi mwa ya pasi, makambo ekomi pe kobangisa mingi makasi pona ba traitement oyo luna mienzi akomi kozwa. Après vous avoir kobima na ye kandenge zalaka abimisi bimisi na ye ba makambo na ye ba makambo ekomi kili ba attaque pas possible bandeko. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge zalaka na osenga nanu na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ba toli, chaîne ba conseil, chaîne moko ya ba analyse ya kitoko po ya ba information surtout ya kitoko. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko, avant makamnyon sokandenge zalaka bozwa bakiti na bino bo vanda bandeko na système moko ya bien makasi bo vanda kandenge zalaka botia mwa mai pembeni, botia mwa nguba na bino soki boza na mwa baju botie, soki boza na mwa kandenge zalaka batito ba café botie botie mwa nguba, botie mwa popcorn, motie mwa ba biscuit ba chocolat bozo liaka bozo landaka pe émission na biso kote mosusu pe bozo komantaka. En tout cas ekosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko, makambo komi ya pasi pona ba menace oyo luna mienzi akomi kozwa. Bino moko bolandaki lobi kutu totiaki ba audio ya luna mienzi pona émission oyo luna mienzi asalaki. En tout cas totiaki yango tosalelaki ba émission to essayaki pe ko pesa ba mwa analyse na biso kandenge zalaka. Y a de ces personnes oyo penza na ba commentaire na bango balobaki ke non alobi na ye mabete makamnyoso alobi clair. Eza pe na batu mosusu kandenge zalaka na ba commentaire na bango, en tout cas bakomaki kofinga luna mienzi. En tout cas makambo wana esaretaki wana te. Bakomi komenace ye ti na ba téléphone na ye. Bakomi komenace ye ti bandeko na ba Facebook Messenger. Bakomi kotindela ye ba message ke bakobeta ye, bakomi komenace ye mingi makasi. Menacer ye bandeko pas possible, menace eleki. Je ne sais pas bandeko eza nini. Nalobaki lobi tozala ba réaliste. Tozala vraiment ba réaliste na makambo o luna mienza lobaki. Ata bino moko soki totie wana. Mama si la mams oto itobenga kamingi kaka pomba sen totie weye wana. Tolobi ke non mams tozo comparer yo na luna mienzi. Ako se sentir ndenge nini. Luna mienzi aza kutu mwana génération na ete. Et puis luna mienzi wana aza kutu na niveau ya mamste. Wana komona neti mwa sabotage moko boye. Sikoyo pourquoi soki ye luna mienzi ayaki koloba bongo alobi ke non bokoki ko comparer nga na mamste. Aza mutu wa génération na nga te. Lisumu nini o luna mienzi asali. Alobi na ye vérité. Bokoki ko comparer ye te. Bandeko siko menace ekomi ya nini? Menace penza ekomi ya nini pona makambo o luna mienza lobaki. Et d'ailleurs,
soki ezalaki na ba pays mosusu balingaki kutu babetela Luna Miezi maboko ke non, elle a raison. Makambo o nyonso to alobi azana na raison. Mais pourquoi na communauté na biso makambo nyonso omona ta soki mutu azana ye alobi na ye ba vérité nyonso alobi na ye bien alobi na ye kitoko, mais ezalaka na batu oyo bakozalaka contre maloba. Et ozalaka na batu oyo bakolinga ba menacer kutu batu mosusu bakomi koloba non avant alongwa Paris faut ba betaye bo betaye na sens nini. Oh cette fille se prend trop. Eh bandeko eloko oyo nanu il faut toyebaka Luna Miezi aza neti batu mosusu te ke no de nature aza mutu moko ya calme te. Luna Miezi de nature aza mutu oyo alingaka na ye place nyonso aza batu ba sentir ye. Aza mutu moko na ye alobaka na ye. Eza te ke koloba moko ya koya kofinga, koloba moko ya soki ko créer batu ba problème ko mema kisongi songi te. Kolobaka neti mutu onyo soto alobaka ke non, oyo de nature azalaka timide, oyo de nature azala mutu moko alobaka na ye. Soki mwa likambo akoloba na ye, soki asiliki akoloba na ye. Ezala bongo, c'est de la même chose avec Luna Miezi. Nature na ye eza bongo. Sikoyo bolingi bo changer nature ya Luna Miezi. Na âge oyo aza nango to ya ko changer vraiment nature ya Luna Miezi. Non bandeko, tozalaka même ba réaliste. Ata soki tozalaka ba fan ya intel, ezana makambo mususu to longola nanu ki fanatisme wana to tie yango à côté. To tie penza yango à côté. To yebi ke ebele ya batu lelo ba ina Luna Miezi. Pourquoi? Parce que bakanisaka que non Luna Miezi azalaka mbanda ya bebi la donja. Ebele ya batu lelo ba eko ina Luna Miezi. Ata soki Luna Miezi asololi na ye bien, ata soki Luna Miezi alobi makambo moko ya bien, ndenge nini batu bakoya kaka balinga kaka ba salut réputation na ye, balobela ye kama be bafinga ye, donc na ba sens nyonso te botika pe mwana batu mopepe moko boye ekota ye. Makambo nyonso Luna Miezi asalaka, donc na communauté na biso ekomi kama be. Mwana batu alobi na ye clair que non mama Sila akoki kozala âge moko na mama nanga, mama Sila akoki kobotanga. Luna Miezi aza mwana soki 26 ans cette année. Soki totali âge ya mama Sila ya Mams, ata soki tolobi que non Mams a 42 ans, Mams a 40 ans, c'est tout à fait normal akoki kobota Luna Miezi. Sikoyo bokoki ko comparer bango de ndenge nini. Bango mibale boya vraiment ko comparer que non yo penza Mams aleki yo aleki na ndenge nini. Baza bato âge moko te, baza bato âge moko te. Elle était totalement et encore claire na makambo nyonso alobaki. Sikoyo biso en tout cas je ne sais pas na communauté na biso ekomi ko bangisa, ekomi ko bangisa mingi makasi. Donc je ne sais pas batu mikolo yo balobaka lisusu te batikala bababa to ekoma ndenge nini. Parce que ceux qui mutu alobi vérité bakomi ko insulter ye, ceux qui mutu akosi bakomi ko insulter ye, ceux qui mutu avandi nye bakomi ko insulter ye. Je ne sais pas batu basala lisusu nini bandeko. Ekomi ya pasi to senga na batu o nyonso to baza na Paris ba o bakomi ko menacer Luna Miezi ke avant alongwa Paris faut ba betaye. En tout cas bandeko na sengi bino na kombo Nzambe tozala ba réaliste to vandi penza botia Luna wana neti mwana na yo. To yebi ke la plupart ya batu bazolo ba bongo eza ba tata mikolo na ba mama mikolo ba o penza ba bota baza na bana na bango nde ba osala ba makambo o nyonso tu. Surtout pour na batu oyo tellement ameka na vie na ye ezo simba te ba échec ezo landa ye partout. Ole akota ta ba prière akenda ko sambela akomi na eka na ba YouTube. Soki amoni ka bana mike peut-être bana mike bakomi ko arranger ba vie na bango, bazo planifier ba futur na bango kitoko, succès ezo kota na vie na bango bandeko. Mite me komi kaka kopela moto banoyo siko ki mutema mabe wana ekomi kokota bango. Balingi ka ba salir réputation ya bana mike, balingi ka ba bebisa bana wana pe bazala na ba échec neti bango. Bandeko botika biloko ya bongo, botika penza bata wana bovandaka na ba YouTube wana bozo lingaka kaka bo détruire ba vie ya batu,
bo détruire ba vie ya bana mike. C'est le temps bozwaka pe ba Bible na bino botangaka. C'est le temps pe okoti penza na ba prière komi pe ko sambela nzambe fongola pe vinanga. Soki bana mike lelo succès ezokota na vie na bango nga pe succès ekota na vie nanga. To ekota na vie na ya bana nanga. Erosimba makasi. Kekoya awa pona koloba ke non mwana oyo il faut to betaye. Bakomi ko menacer ye quel que soit na ba appel. Donc mikolo akomi ko zwa ba appel kili ba message n'en parlons même pas ya ba WhatsApp. Tout compte surtout na ba messenger. Kuna parce que la plupart des gens ils alaka mo facile à kotika na ka message na messenger mbala moko yeluna mienza komona. Mosusu peut-être pour na rejoindre numéro à téléphone na ye eza moi passi. Siko batu ebele ba préféré na bango ba kota na ba messenger. Siko na ba messenger wana nde ba komi ko menacer mwana batu. Bande ko botika. Bino pe boza na bana. To un jour soki ata lelo boza na bana te un jour bokobota. Tango bokobota soki makambo yo ekomi ko komela bana na bino. Je ne pense pas que boko sepela. Boko sepela te. Mwana batu mikolo ya komi kolala kaka muteme komi kaka likolo ayebite. Ayebite soki na ramki na tongo kozala ndenge nini. Ekozala ndenge nini. Bande ko totika biloko bongo. Ce n'est pas bien. Nalobakango chaque jour, vanité de vanité, tout est vanité. Wana penze za makambo ya Bible. Eza verset biblique bandeko. Eza te que non nga moko na yaka na vanité de vanité awate. Eza makambo uti na Bible. Babiloko nyonso to sala to yebaka ke ekoleka un jour. Ezala ke ba émission to sala ekotilanga mwa ba view ebele na ya soki ko finga ta soki luna zaki na ina raison na ya kaka komema trouble batu ba inaye. Yebake un jour okozala na ba jugement oyo kokendo pese pa ya nzambe parce que au travers ya ba émission na yo ebele ya batu babungi nzela ba émission na yo o sali pona ko salir ba réputation ya batu ebele ya batu ba komi kokota pe na ba makambo wana neti yo kaka sikoyo un jour o s'attendre na jugement moko ya makasi. Ya makasi penza pona batu oyo babungi banzela na bango à cause de toi. Ezo sala pasi bandeko. En tout cas tango na yo kaki ba appel wana nyonso ba message tango ba yeko koyebisanga ba makambo wana nyonso en tout cas esalaki nga pasi. Je m'excuse. Esalaki nga pasi makasi bandeko. En tout cas na lobaki non. Ba makambo yo nakoki kotika ngo ka boyete. Ba makambo susu totika kana biso mais eza pe na mosusu il faut kaka to ya pe to loba. To solo la neti batu biso nyonso toza batu. Toza la ba réaliste bandeko. Toza la vraiment ba réaliste nga na moni nanga mabete oyo luna mienzi alobaki. Nga nazalaka nanga te ke non nalingaka mams mingi makasi nalingaka mutu tel mingi makasi te. Nazala na ba parti prêté nalinga ba comédienne na biso nyonso. Ezala ba Belvi Kandila patrona na lela bango. Ezala ba mams. Ezala ba dina na la douce. Ezala ba Irsil Pechanga bango nyonso to nalingaka bango. Soki mutu aye aza na ba raison na ye en tout cas na koyape na beti maboko. Soki pe mutu aye eza na makambo ya mabe bandeko na koya na lobeli yango ke non na place boye mutu asala ki boye. To lobaka vérité. Na lobakango chaque jour chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe. Siko bana nzambe place nyonso batambolaka il faut vérité elandaka bango. Donc babiso penza tolingaka na biso to tambola na busolo nyonso. Botika luna mienzi kimia bandeko. France oya kendaki eza aussi une façon ya okende pe ko se reposer ko zwa mwa mupepe moko ya sika. Ko se détendre pe eza teke akende kuna makambo eza ka kili moteme komi ka likolo babenga ye na émission oyo soki alobi kaka ekomi ka mabe donc batu bazo landela vie na ye ekomi vraiment ya pasi eloko ifo boyeba luna mienzi à part kozala comédienne aza pe na vie na ye bandeko wana to ye bango aza na ba parents na ye aza na ba leki na ye aza na ba tata mwasi aza na ba mama leki ba oncle na ye bango nyonso wana aza na bango
sikoyo tokanisa te ke non comme Luna Mienzi aza star ye penza ata soki tofingi ye ata soki tolobeli ye mabe ata soki tomenase ye en tout cas ekozwa ye te tokanisa pe ye pe aza na vie aza pe na makambo mosusu aza pe na baprojet mosusu oyo azoplanifie sikoyo soki biso tokozala wana ke non kaka muke toye ata soki mwana bato aza na raison tozolukela ye ka baproblème ekozala bien te nasengi na bato oyo nyonso tu en tout cas bomenase Luna Mienzi na kombo ya Nzambe botika mwana bato botika penza mwana bato kimia penza azala pe na kimia azala pe na paix du cœur botika ye bandeko botika ba makambo wana ya ba menace moko boye pona kifanatisme sikoyo ntango bosala ba menace wana eke makambo ya mabe ye kozwa mwana bato bwana nde bokobeta maboko to ekozala ndenge nini ka pona kifanatisme eza bien te bandeko totika ba makambo wana mosusu biso bafan tozala pe batu oyo keno tokoki pe kotia batu mosusu ensemble oyebi keno comédienne tel na comédienne tel basololaka te en tout cas otie bango ensemble otie vraiment unité entre bango mais tozala batu wana te keno oyebi ke mutu tel na mutu tel basololaka na bango biso pona kifanatisme na biso parce que tolingaka mutu wana te tolingi totia séparation en tout cas ekosala mabe makasi. L'autre fois tomonaki ndeko na biso Jérémie ebele ya bato balanda ye balobi ke non soki obengisi mama Thérèse na ba théâtre na yo to bando tala yo te soki otie mama Bijou la reine na ba théâtre na yo to bando tala yo te mais ayaki alobaki ni vomi botala ngate mais nazala nanga na kimia nasangisa nanga bato naza awa te pona ko divisa ka bato bandeko ekomi ya pasi yango kaka ya muke tolingaki to informer bino Luna Mienzi na minute oyo aza menacé bandeko bobo melaye moto na kombo ya Nzambe yango tokomi na biso na suka la famille tokomona na lisusu na ba episode na